Mbote bon dimanche bande kunanga bino bande oyangai bande kunanga bazana riwara radio Simba mbote na bino bisika bozwami kisangani boyoma singa mwambe mbote na bino mbote na bande kunanga tu bazana Goma pona bisika bozwami lelo tolobaki za ba mo activité wana ba Bovik ba André ba yambaki Parfaite Mutingwa Big Mama ba yambaki Paul Kasekela Imundeke ba bakenda ko représenter biso activité à Goma. Jonas Sengefu kuna na Kilunge activité à Kilunge. Qu'est-ce qui s'est passé? Boko mona er moko bato bazo wele le biloko désordre yeko quoi. Osala deni kuna la police azalakate. Soki bato babundi la police ceux qui na 40 km na ceux qui na 50 km pour que la police aille wana la police azalakate mbote bisika bozwami bande konanga esengo eza ya biso parce que tokutani tokobeta lisolo bati lukwebo donne des révélations sur makambo sena masolo ne Mwandantsemi tient à entrer au gouvernement masolo Crispin Bundu, la province ya Mongala, évincé, la Cour constitutionnelle a confirmé sa déchéance. Masolo, rentrée parlementaire, c'est pour demain. Vaccin, il faut que Bossana. Bien que le ministre a dit, il faut batala nanu. Masolo bande konangai, moi mkewana lelo dimanche 14 mars 2021. Tolobaki na bino ke toko sala action na sanza oyo nde toko tozo kokisa une année ya PMS, une année à pesa moninga sourire. Notre première sortie ezalaka ya kokabola ba désinfectant tozo pesa batou, c'est nous qui avons sensibilisé le premier. Bisonde tozo courage tant kaka ba déclarer état d'urgence mbalamoko batu ba batami mwana batela nzoto. Et nous nous sommes sortis na ba désinfectant to kopesa ba citerne ya mai kopesa sabuni donc to tambola c'est là pesa moninga sourire bandandingwa la politique autrement na kolobaka na batu tozana ngonga ya kosala concurrence na munoko te polémique te tozana ngonga ya kosala concurrence na baction. Honorable Kalonji, très fier de toi cher ami. Honorable Christelle Vwanga, très fier de toi cher collègue. Tout ça la moins concurrence de ya baction. Oh salibuyo. Tozabiso tout bas de pité. Même salaire. Oh ba benye molima. Même. Et d'ailleurs, biso tozaba de pité 100 gallons. Ba kaporo ba stagiaire. Yango moner moko bala muki bazo fi. Eliaza loka kuna. Wana de pité ya ndenge nini. Ngana za de pité ya ndenge nini. De pité ya modèle nini. Nebisa kibinote. Kombo nanga sika de pité ya ndenge nini. Oh, député à modèle nini. On ne fait pas ce que tout le monde fait parce qu'on cessera d'être tamboué. Jamais au koti ko flatter parce que muto asali ozo banga ke te ba kofinga ngai ba kotinda ba mbwa ba ganga on reste tamboué ce qui muto asali le kwa malamu quel que soit quand naie monsieur tamboué dira félicitations monsieur ce qui muto asali amabe quelle que soit la relation to cause la langue to koloba te stopper yango to loba kina papa oyo papa wa kwenda to lobi te ça ce n'est plus le tshisekedisme ça ça ce n'est plus le tshisekedisme au nom du père ya titi c'est pas possible jamais Tshisekedi andima eloko wana jamais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akoti ndima jamais alors oui. Namona katangu na yambaka ba master ba parlementaire debout ba force du progrès tangu na yambaka bango okomona ka que ezana ba combattant ya ba 100 jours
Mais le doyen Wakwenda, aza combattant il y a 100 jours, aza mutua kala, ayebi Tshisekedi koleka babiso. Avant de mettre Tshisekedi ça. Mais oyo, abetaki, eza yango te. Admettons même dossier Nabino Yake, Balongoli Jean-Marc, Balongoli Wakabouy. Oui, d'accord, le parti a droit. Yakosala, oyo bamonike bakoti kosala. Mais ezana ba personne compétente ya kwa agir. Il ne faut pas créer ba crise. Biso tozakuna te. Parce que crise, ce qui va créer, et comme chef de l'État, il y a géré mboka baniko gérer makamba parti, tika kamata oyo. Je pense qu'il ne faut pas. Même s'il faut le faire, il faut que ça l'angon ndenga bien, boyokani, nani akokota, nani akobima, nani akozala nani, ainsi de suite. Mais à ce stade, oyo yake au nom du Père, ya chichi, parce que même le peuple d'abord ango olobi, biso pe batambwe, toi sista nakobotama ya le peuple d'abord nga wana bazoloba oyo villageois ya orgueil akoma pe lo lendo ndenge balobaka nanga oyo pa akoma pe lo lendo na ebite soki lo lendo yango bobengaka yango nini vérité bobengi yango lo lendo na lobi ngai tambwe nazalaka nakobotama ya eloko oyo babengi le peuple d'abord tozana élection en 2011 nous on était au four et au moulin biso batambo première ligne ngai Lolendo, nous sommes tous les zaka Lolendo. Ceux qui n'ont lobby que na Genval Ngana Zalaka, j'ai vu. Ils ont Lolendo. Hein? Tozo beta masolo, lelo bande konanga, baction na Goma, nazo banda action ya Kilunge. Toza na province ya Lomami, territoire ya Lubao, secteur ya Tchofa. C'est là, allez. Nani oka kisongete, oko yoge kobeta yona ndenge mwa mobali yango la télé yango bilamba rouge. Oko yoge betio e bimi awa. Ndoko bata koloba. Siko wa des années. De oko zwaka mwa kisonge amuke, après ko yebisa nga soki o retenir ni. A reconnaître kaka kanya kaba umine batabo na baya kaka kubanda kwenda bisumanga yi banda kwenda we bantungwile mukyaki kitino kibaba kitino kuya badishisa bafika ngampa na mu interieur baba banu dishisa ntambwe benu tumingine fola tanka mukifulo kie nuku imwane nuki banu watile dépenses ya babantu. Alors, mukiaki kitino, niki ya kwetu kurekonetre na lelo. Ambashi banda nkantumbuila bataona bayai. Nibi nafiki bwashi mbande kwa lusha lutumbu kwa nudi lubafua mbukai bikata. Anka sumpafan. Tamuntu mekumino bisumanga nya. Bantu muna kapela kanu mono katanda bike fafa no anka bibenu lesa ya fumu bamba shibatabo bebu ikile sunga kakwembe kamune sunga nekala shinta mpetele buko keshi bwa kwiba udila muntu so ya 1 pesa sunga ibiri sunga isatu fashetu pele mwana na babuko keshi tubande ku manifester volonté tu sunga kukapela katudina Tuibatuale mpesa lukamana makumi abiri. Yaya mpesa yi lukamana makumi abiri. Kadi. Hane nutala. Ibunji kukila lukamana makumi abiri. Kambyo bebe. Est-ce que nous kukuminash? Benu panamu sunga muntu kya iki kwembe kya kitente kesho kya mwana Yesu
atukiebe kiashi kwa kafika nyimi ununonya bamba shinya betu tuminyine bibunja betu chipi niki batu amba shi baby kiti baby tule nkapano atoboso atukichiginye so bamba kutanya batanye nkatoboso atukichiginye baby lato ya baby lato bya atufanka yawa ebekiri akukumbana twachilanga shinene mwana nde kunchamba akafwala kino kila bapenke fano yawa shifanka bakamwelela na mumeshi ningefu kukila to kwame kukilamba be kubikila muntu ano boso be fano anu pete ano boso bafika fano anu kichikini no babu kupeta na mwaba tadila unyi shimu fetekeni atuitamina akufiki muntu mune umun tanwinwile enanganya nwimane nkabe nudibe mane byabe Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Mtambwe est sensible de sourire à sa base. Idéologie Eliezer-misme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Ntango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ya ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Posolo nde moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Mtambwe les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. kozala rejeté na famille to na société elakisi te ke osuki onzambe alakaki différence lakisa honorable Eliezer Mtambwe apesi yo lisusu sourire toponaki yo totindaki yo lelo bilembo yango ekomi komonana 207 ebale mozindo honorable Mtambwe liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi ye Ebale mozindo, honorable Mtambwe liboso, peuple na ye na nsima, bino bokoleka wapi ye? alobaka salaka soki palaki papa bonkera bato akokisaka maboko pembe Ebale mozindo, honorable Mtambwe liboso, peuple na ye na nsima, bino bokoleka wapi ye?
Voilà. Maintenant, si la distribution est posée moi problème parce que bato babandi ko welela oyo ko welela. Mais désordre wana sapato ango. Mutu akozwa sapato. Azui sapato parce que na ko welela okozwa sapato lokolo moko oyo azui lokolo moko finalement mutu akola tango pe azate. On a dit envoyé, c'était une opération de 122 pièces d'âme. Oh to sala kikuna moi bilamba ya bana. Moi bilamba ya basi na ya mibali, moi sapato ezalaki wana pona kosunga bato. Et puis na kati wana moi tronçonneuse parce que kuna problème ezali même pona kokata banzeto, tronçonneuse ya bato bakataka mabaya. Bazokata mabaya ainsi de suite. Tronçonneuse eza wana carburant eza wana mafuta puke babanda pe koluka ndenge nini ya population ko sungama parce que ezana ba place mususu même pona muto akatisaka moi ruisseau ya muke ezate bazangi mabaya mievo bakati bakosala ta moi kama passerelle ya muke bato bazokati na ba vélo tala kaka biso bato ya ba vélo siko bosuka wala boluka pe ba info mususu te yakona seka kita unaboni bato wazolo yalobi papa yo bosani oh. Voilà, ça c'était PMS. Tozakuna na kilungi. Bande konanga itolinganaka. Ndenge salema kikuna na Kasindi 65 na Beni. Ndeko moko alobi winde ko Eliezer, il faut ko sala na Goma mais ko sala na Beni, na lobi na Kasindi. To salaki. Et puis tangu toko sala. Bande konanga esengeli koyeba. On fait avec les moyens propres. Ce qui est baki sami $100 ou $200, yebaki bandeko oyanga. Nazala kana sponsor te yabatu bayeban 0. Depuis Tobandi, on est presque dans des 100 actions lelo. Na bele la kia wavana kende mbujima iba kombo boyeba ya minen. Na bele la il le côté 0. Et je suis allé. Une grande action en Mbujimai. Je dis une grande action. Parce que ma puta, tu connais qui sont 1600 pièces. Bah, semoule. Chez roulante, les amours qui ont andé to lingito zongel. Bah, moi, les sungi, ya mike. Parce que quand le cœur donne, vous sentez que le cœur a donné. Et puis, dans Mbujimai, ce que nous faisons, bisoto zabanai. Ba sombi diama ba bima wana ba yemba bango ba sali boy ba homme d'affaires ba tu ya makasi yo ya ba luba wana boyoka boyoka kya wana lobi na binoke mutu boya sale linga bo azate nazaji ko bele lawa na télé nazokende na linga na kende je fais presque 2 mois na ko bele la ke nazokende Mbujimai ba to ba lobité akeko luka ministère bazangi argument ezangi pop ayeko luka ministère mususu akekuna ko telema boyo kana considération tribalo ethnique yoka mutu mususu tangu tolongwe asangisi batu te bolanda bapaya te biso toza baluba toza batu moko bolanda batu te bazoya pona kopesa batu tumwa biloko pona ko diviser biso na bi heureusement la population réagit abitala loba makambu na yo ko simba mwana mobile wana te abangi parce que alingaki azwa tatu Pierre
mbujima esekanaka te soki olobi mabe bato bakosuka kaka wana te awa des fois de bato bazosakana parce que soki omeki olobi kaka mabe oyo kaka babandi ai kaka deke babandi kaka wana donc ntango moto azobaluka wana mabanga ezalaka neti ebotamaka na mabele okozwa tatu pierre akosakana te. Je dois dire merci na bandeko na ngai ya mbujima eba bayambaki biso. Je l'ai fait à Goma, je l'ai fait à Kasindi, je l'ai fait à Niragongo, je l'ai fait à Kinshasa plusieurs fois. Nameka kosala kana mbujima ite akeko luka ministère bandeko na ngai ata soki babalola yo ya yo mutu e baluka etala kaboy na sima ozo tambola. C'est quelle lecture erronée modèle wa? Je me suis dit baza bandeko na biso tokenda. Quand j'étais parti avant na télémaka na bena mwembia, je vous ai montré les images. Maman maîtresse wana bomona kaye na kati. Bomona kaye. Bandeko ebele balelaka. C'est une dame qui parle très bien français, intelligente, mais comme il a pas condition. Et les Nyango a vie ça ndengeni. Toka bolaka te. Bozala ka batute. Lelo action. Wana bomone zana Kilungi. Toza kuna. Na secteur ya Chofa. Quand le mandat est national, ça donne ça. Ça donne ça. Bogi kisongi. Bogi nanu kisongi ndenge beti binu. Tubum. Allez, Paul Kasegelai. Big Mama, yande nini kuna? Boni na Goma. Pesa sourire, vamos kuna pesa sourire, Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire. Moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Tango etuku ya badepute bazotongisa mapenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye basi. Le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Bosolo nde moko ya bakalite na yo. Yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tambwe, les jalons de la presse congolaise. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Kozala rejeté na famille to na société elakisi te ke osuki onzambe alakaki différence ndakisa honorable Eliezer Tambwe apesi yo lisusu sourire. Toponaki yo totindaki yo lelo bilembo yango ekomi komona. Eliezer Tambwe, tunafurahi sana na visit yako kwa delegation yenyewe unatuma inafika, na tunashukuru sana. Unatusaidia sana hii hatua ya kwanza unafanya. Tuko na madifikulte za mingi sana, tuko na 46 enfants, maage na varie de 8 mois à 14 ans. Na ile 46 enfants vraiment c'est pas facile shipeke tujian sortir. Tunakuomba uendelee na kutusaidia na kutuapuye.
tuko na besoin ya mai, tuko na besoin ya vitanda ya batoto, fasi kwa kulala, chakula. Esperons que hautatuachililia kwa hii yenye unafanya. Mungu akubariki na tutaendelea kukuombea, akubariki zaidi juu na wewe endelee kutusaidia. Merci beaucoup. Asebela aumbela na mokili, pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, basebela aumbela na mokili. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Ntambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezer. Honorable Eliezer anasema mwende Goma parce qu'il est député national. Manda yake iko manda national. Haiko tu eli ya Kinshasa. Iko eli wa inchi mzima ya Kongo mzima. C'est-à-dire kwenye kuko ba problème, kwenye kuko ba difficulté kidogo kidogo, anasema no, siwezi kuachilia population, il faut niende hata na kidogo parce que hakuye ya kutosha watu kumaskini, hapana. Mais quand même pour remonter ta morale mtu kusema ke na wewe pia uko na valeur. Sasa hivi mtoto uko mtoto ya kufaa zambi pour que akuwe orphelin avec son état. Alors arrivé yetu pia haiko jua kusema ke tetu mtosho mtoto kumaskini, hapana. Ni jua quand même kumuassister avec un petit rien, même verre ya maji ya kusema mtoto huyo akunywe. C'est pourquoi nous interpellons aussi benye biko na roho mzuri ya kusema angalia watoto akiwa kuwasaidia ba député ya Goma ya Nord Kivu, mukisaidia watoto biko ba ministre ya Nord Kivu, mukisaidia watoto gouverneur Carlin Zanzo Kasivita. Il y a des enfants ici, il faut venir les aider. Parce que benye biko hapa habana possibilité ya kila siku batoto bakule. Parce que batoto biko nakula 3 fois par jour. Bo kama abo moya habapati, nana tabasaidia tena. C'est pourquoi tunasema gouvernement provincial venez assister les enfants. Vraiment niro ndio napanaka iko mkono. Mkwe na roho mzuri ya kusaidia batoto. Parce que kama aba batoto habiko, nani amutakuwa parce que on met l'homme au centre de la politique. Kama unasema tu bo politique yako iko tu ya kusema non unekala mu bureau yako kuna diservir wewe moi mais alors peuple hii parce que aba zibenye batakomala leo na kesho ndio bene batavoter non kama mna ba négliger sasa batavoter bana donc batakufa na njala. Alors il faut kukia kusaidia batoto. Vraiment merci beaucoup. Honorable Eliezer anasema ni fiske batoto bapata hata verre moya mchele. Ile verre ya mchele bakule ngoi bashuki. Hata mwenye alikuwa analia sema njala bo mimi nitakula nini? Honorable anasema no. Afanya hata bui ya bure. Atie sukari kidogo akule. Kama Mungu awasaidie sana. Ndio, mama mstari ya kila mtu. Honorable Eliezer Ntambwe iko na roho yake ya kipekee. Bamingi biko na mamwa biko na maposibilite mais aizi tosha poke asaidie surtout mtu mwe hajui. Vraiment honorable Eliezer, Mungu akubariki na endelee na kubariki sana. Pense à l'enfant orphelin, raison pour laquelle nous avons juste accompli ce passage. Mais à Wana Kinshasa, nous avons organisé aussi une petite action. Parce que, toko le moi de la femme, sans que tout salaire.
mamuki tokopesa bino ba détail après mais lobby avant que tokende lokola tokomi ya biso est-ce que biso ba élu ya Kinshasa tozaka na vacances parlementaires te tozalaka en vacances parlementaires chaque jour parce que tozaka na population wana chaque jour yo komona mutu avandi wana ozozela kaka vacances parlementaires oza élu ya Kinshasa vacances parlementaires pour que okita okende komona na bato bandeko nanga wana politique ya modèle ni yango toye kokunda on va enterrer nenge to enterra polémique ya ba musiciens awana Kinshasa tokuta tous les journalistes zaka polémique ya ba musiciens oyo balatisi ake pa musicien sengi chemise aleki wana oyo bobenga kakoni oyo donc tokuta c'est tout ce que nous avons trouvé dans les médias ake kuna musicien akabelie soki bazali ko kabela bangona ba caleçon kolata oyo bozomona bakomi kitisa mutu akitisi pantalon atiki caleçon libanda. Je me suis toujours posé la question, est-ce que j'attends accueilli à Sengi sous-vêtements et pas musicien? Comme ça, mon accueil, bakabelier, abandi kolakis. Babenyango sous-vêtements. Underwear, si je ne m'abuse pas comme ça en anglais. Donc, bachakango na se, na kati. Tu vois, ceux qui ont commis libanda, to bengango ni. Problème. Ceux qui ont lobby, les villageois, on veut que la date, bako kende kuna batindi ba. Bon dimanche na bino tout batu bokola nanga na radio Simba tozakuna na Riwara bandiko nanga bakola nanga na Sed Media tozakuna na mwana ditu anjanja bisika mwa mwinda ezali grâce ya Befort na biso balampadeur ezwami notre équipe elali lelo na ngandajika wa bilongo. Ouais. Pona likambu moko ya balampadeur. Et puis bako kende Kabinda. C'est ça aussi. Quand le mandat est national, ça donne ça. Mais lobby avant que to suki sa to kendaki ko répondre na commune Kinshasa ba papa na biso, ba mama na biso, ba bengaki biso to linyika ka to yo kayo. Moi échange ndenge lui a salaka depuis okenda bazotu nanga. Mopona mimotindami asambaka devant le peuple. Asambaka. Moi andambo hein. Ya oyo likaki. Le chargement. Honorable député national Eliezer Tafokoshi le charmant. Yewana la kata d'ailleurs les sources. Alors que c'est belé na Mokosi. Merci beaucoup, merci. Merci. On fait ça Mokosi Giti à Banda. Bonsoir. Bon dia, jambo yenu. Lelo, pour profiter na vacances parlementaires na ye, pour profiter de mettre ma solo na député. Pour le baki activité oyo, to consacrer à vous na bana commune à Kinshasa, pour te poser honorable la question au Tozanango. To délégat qui est na assemblée, pour na voter, ba loi n'est pas le français pour légiférer. Aujourd'hui, alors votre base de Kinshasa est présentée. Vous félicitons d'abord pour votre élection à la législative nationale de 2018. Puis merci pour avoir accepté notre invitation de manière spontanée. Pour votre humble personne loyale et surtout pour votre dévouement à servir le peuple congolais de la RDC. Notre gratitude pour toutes tes actions, ou vos actions si je ne m'abuse pas. Ces actions comme par exemple Tokomiwati, Pesa Moringa Sourire, Masolo na député. Toutes ces actions se passent sans discrimination ni des races ni des tribus. Posées pour toute la République. Juste pour tout ça, il y a ma question-réponse. Ce n'est pas un G, mais nous sommes devant l'honorable. Nous avons des petites questions qui nous soucient, mais nous n'avons pas
à venir à côté la photo poser question. Mutu otomoni obakuko za la proche na population ezayo yango tobengi yo lelo. Merci, à vous la parole honorable. Après ça, comme on a eu Mista, champion Mista. Alors, aza parmi les électeurs na yo, ao honoré yo kana eloko oyo. Siko champion ko zo malobate. Champion honorable, le micro est à musique. Ah, ko zo ka oyanga. Ok. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, ma sepeli mingi, comme on a mon cousin na biso, biso na biso. Tu as dit qu'il y a maintenant 2 ans, vous allez sous Awa. Il y a 2 ans, on a bima champion du Congo, boxe amateur, mais eux, ils ont sauvé dans 5 mois, champion de boxe professionnel en catégorie moyenne. Donc, on a équipé qui mon conseil est le tu travailles mine na Pichen. Pichen a yebi, pour un tamboula, ma bébé. En tout cas, na sepeli, comme on a chef na bisoko, on est mon lobby na biso, ako bande lobby na biso, toujours bunda komba di banda, toujours bima, pour makambo, ceux qui coachent na boxe professionnel, il faut un manager. En tout cas, na sepeli, botika yete, on mon conseil na biso, tout comme on a eu, vraiment, que sepeli, Voilà, il faut qu'on félicite Moko Nabiso ou Azali pour exceller. Batunyo soteka basala kailo komo. Est-ce que balobi te batunyo so basala politique? Est-ce que ngai nazana nzoto akobeta makofi? Bata makofi bango. Deka kanyiboni. Mbangu ao. Boete? Ah, mutu na mutu azana domaine na ye boete? Ah. Zana mususu sportif, mususu munganga, mutu na mutu, motivé marche à Kandé, il faut toujours encourager Moko na biso. Et biso dans la mesure du possible, chaque fois qu'il y a cause à la posa na biso, on a tous sungaye, nandenge Moko boy to kosala ni. Eza boy. Biso pe to soki to zana posa ba to makofi to sali ni. Ndeke na moni ke ba yanje Moko bazo sakana ngamba Moko na biso. Et il faut vivre ce qu'on parce que biso ya biso suka kana konba oyi kama mtu anobaki bele donc ah pensez zati. Bon, merci champion, merci. La sepeli lokola honorable oto lingaka oto lukaka akomeli biso awa nazala question ya poser puisque souvent tant que l'andaka masolo na député na boso na baka mususu oyo alobaka ke tokoki kosala politique autrement. Politique autrement ezali ndenge nini? Ezali na parti politique na ye ou bien na parti politique ya bato mosusu, puisque tomoni makambo ebele awa eloko nini epekisi ye asala oyo ya ye parti po alobela bato, puisque tomoni baparti ya directoire oyo parti malete oyo ezalaka na ntambo ya bato bazalaka na bato te, batalaka bato te, balukaka bato kaka ntango makambo eyindaka. Alors tozozela ye ayebisa biso politique autrement akosala yango ndenge nini, puisque tomoni baaction na ye etikali une année et quelques banda bakangaki zandango eloko moko ezoprogresse te, eloko nini ezosalema na kati wana na gouvernement ya baguerrier oyo bati alobi ekopesa solution nini wana questionnaire ya liboso. Questionnaire ya mibale ezaka collectif tosali bongo kokende rapide avant tokende kuna. Merci monsieur l'honorable député. Pourquoi le gouvernement traîne-t-il? Quels sont les mobiles qui font à ce que ça traîne? Nous avons écouté dire que c'est le sénateur Bati Lokwebo qui bloque parce que
La faute est que son quota sur le plan politique n'a pas été respecté. Deuxième question, toujours dans le même collectif. Monsieur l'honorable, nous avons passé 18 ans sous la prédation de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, beaucoup marchent libérément. Mais la promesse a été faite à tout le monde qu'ils seront aux arrêts. Par exemple, M. Caleb Mouton, ancien directeur à renseignement, M. Matata Ampognon, ancien chef de gouvernement et les autres. Ça, c'était un collectif. Maintenant, nous passons, nous appelons Maman Baninga. À zapper la question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité pour poser honorable Eliezer Mutuna. Mutuna n'a pas été boy. Nini vraiment de Eliezer a rassuré Bisso. Bani a commune à Kinshasa, qui na parlement, tu as vraiment noté mes panaïs. Kasiani balé zaboy. Toujours par exemple ça va sourire et puis et belé kasi. Biso pas de la sourire on a pour ni. Parce que c'est mon fort et le billet. Pour faire ça ngai visiter, la qui ça ngai pour pêcher. Moi je me rôle la royo kanzala, na c'est moi visiter. Merci. Yeke mitunango eye dele bakobanda ko rappeler nga soki na bosani ya liboso papa robi makambo akosala politique autrement. Ah oui, soki tolobi makambo ya kosala politique autrement eza pamba te papa oyebi même nyonso tozosala okoyoka kama mutu azotuna wana mosala député te. Biso siko toza ba député ya ndenge nini ondenge batuna ake o député ndenge nini biso siko toza député ya ndenge nini pona nini boyeba ba député ya ke deke ba voter ye ake kovanda kuna qui sont pour qui sont contre akutana na population bi siko qui sont pour qui sont contre wanozo salela banani makambo population azana ngo ozoyeba te. Siko mibeko yango bokovote mibeko ya ndenge nini alors que pour na voter mobeko ya malamu il faut oyeba oyo peuple azosenga parce que mobeko eza eloko yaka pour répondre na battante ya population oyokani malamu. Alors yoko doit que bon na kendaka poto na moni poto basala ka boye biso peto sala toza na culture ni baleke seni oyokani malamu. Mutuna mususu c'était en rapport avec les grands marchés, c'est ça? Batuninga likambo ya grand marché. Balobi makambo ya marché central oyo omoni yango ndenge nini. Ngai naya 3 fois na marché central. Tangu nazongi na bandi ko se renseigner nini ezosalela na marché central eza na dossier ya bato mibale. E bato mibale wana bazalaki kowelela bazalaki bango nyonso balibane tozoyoka na malamu tozana Hassan asigna contrat na Kimbunda alobi akobongisa na kotonga zando ya sika. Hassan aye kotonga ba magasin na soki 114 siko tango atongi ba magasin esali ke bato oyo bazalaki koteka bisika wana basali nini balimi na balabala. Ngobila tango aye alobi ngai contrat wana na linyango te ekosenga nini ekosenga tokata contrat wana pour que batonga marché asi bakangi marché avant il y a combien de jours 2 jours 3 jours tozalaki kuna chef de l'état yaki avant ayanga na kotaki partout parce que ya kotaki partout te asupportaki te pona poubelle oyo ezawani tolongwe kuna tellement que chef de l'état amatisaki mongongo makasi ngai namoni ndenge nini gouverneur Gentini bazoswana na général Kasongo Sibano bozokanga parce que pona Gentini gouverneur alobi Kasongo nde mutu afundi ye pa chef de l'état
otuni ke baati toyeki ke baati azobloke gouvernement te wana eza makambo ya pamba baati aza na makoki na ndimisa ya kobloke gouvernement te gouvernement les formateurs kombo na ye Sama Lukonde Jean-Michel premier ministre mutu moko te akoloba na bino ke baati azobloke nani ye aza président ya sénat soki basengi ba ministre ekatindi te etaye bakonome bato mosusu kabila ya makasi totindiki ye kaka ye Voilà, c'était ça l'échange de tozalaki nango. To sololi. Ndebo eba to ba solola. Toutes les questions batuni bo. Ndeko Eliezer, osala nini? Bon, balwa nini osali na pesi. Osali musala nini na pesi. Osali, c'est comme ça qu'un élu se présente. Naloba ki na bango te, bozo beta libaku. Bino nde ba konzi, bino nde botu. Plus nous montons, plus nous nous approchons de la base. Yango zo mona batu ya kwatake bazo kokata. Député ndenge ni, député liyo kende kolo, yo ke kolo ba makambo ya mandefu. Nzambe nanga bien nanga veka. Hein? Bien nanga veka. Nazo ke loma wa parce que osana mutu te hein capable ya kosunga. Mais ce qui ozu intervention nanga wa. Ozina oyo batu bakomi kolo. Est-ce que ça ndenge moko? Ozo sentir que yo lobi A bango ba kena Z. Ça ne se rapproche même pas. Et ouana, Isaiah Kolukako. Isaiah Kolukake, bakanisi que c'est ça la sympathie. Bakenda ko ça la culte. To sambela pour que nzamba songa veka. Bakenda kuna théâtre kobina kaka kobina. Hein? Kobina kaka kobina. Vous devez apprendre à vous taire. Vous devez apprendre à vous taire. C'est parce que na mona ki mtu amalonga talubi. Sinon, je pouvais ramasser. Vous devez apprendre à vous taire. Mukeka kande bazana viena ngawana veka. Place azali mutema na izolo belaye. Muke. Les autres les théâtre. Boke to kende ko implorer nzambe. Boke kuna mabina na mabina. Mutu azana likamba bimna ka modèle wa. Vous devez apprendre à vous taire. Bosala ki vous êtes pour beaucoup na makamba kamera. Bino batu vous voulez na tunaki moko na oyo chavana na kamera pendant 3 minutes oyo taba msusu bato ya akutani na mtu atelemi president toka nga photo wa azui ate na Facebook amukala ya modèle wa quand il y a eu l'invitation kaka bino agitation kobanda ko finga Félix ko finga oyo c'est vous binonde quand je vous ai dit Vital Kamerhe comparé Tshisekedi il faut yeba utawapi suka Vital Kamerhe a comparé, il a cité bato bazaki na problème, jamais le nom du chef de l'État n'est sorti. Et depuis que bakangie toyoka ata mutu moko alali libanda na selembao na signe yake te pona ko compatir na veka na lali libandao tala ba comédien oyo ba comédien oyo quand ça a commencé c'est toujours vous ba mususu na moni mususu ba nommé moi administrateur akanyimuno il injuriait le chef de l'État tous les jours sur les réseaux sociaux. Mawa. Et quand un chef a des collaborateurs comme ça, il est malheureux. Heureusement, on m'a appelé pour me dire Kolanda Batouanate. Babenga Kabango Bafou du roi. C'est quoi Bafou Yamabe? Parce qu'il ne connaissait rien. Autouni Moko. Yo, na Vital Kamerhe pendant 5 minutes, binomi bal. Boko solo lani. D'abord, incohérence dans la réflexion. Boko solo lani. Bobiki parce que mutu amalonga répondaki te. Soki ezalaka mutu amalonga répondaki, ulingai boyo kantunga. Ulingai boyo kantunga. On fait la politique. Nous avons mené cette action. Nous avons dit aux gens, vous allez apprendre la politique. Voilà. Toko pesa bino mo détail
de ce qu'a été cette manifestation. Je dois dire merci à la fondation Franck Boukassa. Ce n'est pas la première action, il y a un appui. Il y a la fondation Kadima aussi. Ouais. Je dois dire merci. Ceux qui m'ont payé le coup. C'est tout le monde qui a payé. Ah, bah, détourner à côté. Ah, ce n'est pas payé, je tiens mon candidat. Il y a mes septembre, il y a mes septembre. Oh, il y a qui ne les oh, il y a un tindelio. Ça, je prends. Mais oh, il y a qui ça moutou. Bah, pesi to pesi moutou. C'est ça aussi, vous apprendre à être vrai Congolais. Et ça, quand on l'a na ligne concurrence, il y a action. Même ceux qui m'ont allé dans le média. Loba, Eliezer azo salabo, ngana azo salabo. Eliezer azo salabo, ngana azo salabo. T'as la place na leki. Ya salaki bo, ngana leki e na salibo. Tout ça la concurrence one. Ezaka ki azo zambongo wapi, azo zambongo wapi. Nazo iba. Bo bizanga place na ke kokota na ibi. Bati lukwebo alobi akuti nyongo ya 14 millions de dollars na Sénat. Il faut nous rappeler que Jantiningo Bilambaka, c'est quelqu'un du PPRD. Tangoye a s'assumer moi na mobile one. Alors vite hein, ata Kimbuta, aza PPRD, ata Kimbuta, aza mutu abandundu lokolanga, ata Kimbuta, tout ce que vous voulez. Tozala na ye na poto. Oh yangote. Bandeko. Na kuti hôtel de ville, na banyongo ebele. Bazandu, oh zandu ebimisi problème. Vendu. Presque. Le deuxième révélation. 14 millions. Bakuti ya nyongo. Wana ya mutu mbongo comme Tambwe Mwamba. Mutu mbongo. Tambwe Mwamba, ce n'est pas de la blague. Mais biso ba villageois, tellement que ba edika biso na ndenge moko boye. Toyeba ka muyibita. Toyeba ka muyibite. Toyeba ka muyibite. 14 millions de dollars ya nyongo. Bisika bato mongo bazalaki. Tangu bokoyoka sikoyo mukamate, oh chasse à l'homme, chasse à l'homme. Jamais. Chacun doit répondre de ses actes. La Bible dit, tout se paye ici-bas. Ceux qui ont l'oni malamu, okobuka malamu. Ceux qui ont l'oni mutema mabe, okobuka mutema mabe. Caleb aujourd'hui en cavale. Qui pensait et qui croyait? Place à batan mi sikoyo, muteme zobe. Azomi tuna na kobimaka sikoyo ndenge nini. Alors qu'il fallait aller se présenter. Ce n'est pas la pendaison. Ce n'est pas que bakobeto masasi. Ce n'est pas que bakotia yo na migo ndenge yo zati ko bomba batu. O vandi batuni yo. Le prévenir Caleb. Comment na yo nani? Caleb Mouton. Biloko pebiso to viva. Obotama wapi? Na dati nini? Est-ce bala ozana bana boni? Papa na yo to akufa. Mama na yo akufa to azana bomoni. Ovanda ka wapi? Otanga nini? Wana ndeza la kabienti. Bina bokanishe zalaki ka ya biso. Olati pe teni oyo to latati. Teni oyo ba muyambo balata. Teni oyo ba Jekoko Mulumba balata. Teni oyo ba Frank Diongo balata. Teni oyo ba Jeanne Midongala balata. Teni oyo ba Carbone Beni balata. Teni oyo to lata. Teni oyo ba Mike Mukebai balata. Je pense Teni oyo vient nanga VK alati. Ce n'est pas que yoza extra. Hein? Vient nanga VK directeur de cabinet ya chef de l'État en fonction. Alati yango babenye. Prévenir Kamere à se présenter. Kende za justice en boka na biso. Chacun doit répondre. Comme ça ba bazolanda. Ba koyeba que ce n'est pas parce que yo ba pesio fonction ou abuser. Ndenge boyana système bo recruter bana mikie bo bengi bango bakado boye wana mutu amemi manduki batuna ka ye age na yete nyongo ya 14 millions de dollars bato mbongo basi babonga
mais mbongo tu wana bazwa ko banda ba rébellion bazobeta masasi bakenda kuna na Maniema ata eloko mon côté. L'unique asali c'est Matata qui a fait ce qu'il a fait là-bas et pas na bango. Université ya munen, école ya munen, hôtel ya munen, asali wana mtu a lobby. Eliezer yo bazo na lobby boy. Ata lelo, admettons que Matata ibaki. Si c'est établi, justice est décidée. L'État kozwango kotika la kuna bakobuka ngote. Bakobuka ngote ça aura servi kotika la. Bande konanga. Mutu asala kombo ya makasi. Na Maniema vamba Matata eza kitima bine Ramazani. Soki to banina ba kitima wana mutu nyonso asali eloko, mutu nyonso asali eloko, mutu nyonso asali eloko. Et lui Matata, selon ba information tozanango, azoba mbongo 3 millions de dollars. Balobi ezalaki na mbongo na ye l'État azalaki kofuta azo épargner muke. Ake bake kotonga ba école na intérieur tina mboka ya papa na ye, apesi nkombo ya papa na ye. Et vous trouverez les gens bavandi na mboka na bango basala kelo côté okotuna nazana ferme ozana ferme wapi et pas bateke yoza epa na ozana epa na binote. Tout ce qui a conflit ici eza ba ferme botondisa na Kinshasa. Ba ferme botondisa na Kinshasa. Bozana mbongo, bozana capacité ya ko affréter même avion. Bosala ba ferme na bamboka na bino comme ça boko banda komema biloko. Non, c'est pas possible. Na mona bato amutema mabibo yite. Lelo awa tambwe mwamba. Les millionnaires, les multimillionnaires. Yewana ke akeko tika. Tangu bijou ngoya. Asalaki na ntosali na bijou ngoya émission. Yoka, oh député ndenge ni député ke ko wele coupage. Na ba collègue na ba confrère na ba journaliste finga. Nazo la bango na lobi. Boyebi ngate. Naza vacciné na biloko. Soki olingi kolekisa tana yo. Bien que musute, il faut kaka totanga ye pour que tozwa moi moto te moto bazwa kana musala. Sala musala bien. Yaka awa to solo. Je vous ai parlé de Kalonji, il est en vie, il m'entend. J'ai dit à Kalonji quand nous nous sommes retrouvés là-bas, on ne se connaissait pas avec Kalonji avant l'Assemblée nationale. On ne se connaissait pas. J'ai connu Kalonji à travers ma collègue Christelle Vouanga, que j'ai connu l'honorable Kalonji. Christelle m'entend. Après, tant que solo, j'ai trouvé que ça me sait bien. Nabani kotali saye, ndekonanga ikosa la politique ya biroté. Ta la politique. La bonne politique biso tozoluka. Eza ya cause la na peuple. Les locaux ont été là-bas plein. Et chaque fois qu'il quitte à Tindelinga Lobby, je suis très fier. Merci pour notre coaching. Voilà là où nous sommes. Tout ça, la concurrence, et nous sommes fiers parce que tant que aux autres côtés, nous ne pas comprendre. C'est ça, c'est comme ça. Quand on joue à Toko Tambola, na etoki na ba bureau et pas ba ministre, toke na ba DG ba OVD, ba DG à SNEL, ainsi de suite. Même temps aux hommes na ba toizo ka ko récupérer, j'ai dit boyo ka soni bino boza ba patron boza na kacha ba fête. Boza na kacha ba fête, boza na kacha bienga. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes à l'écoute de ce peuple-là. Kalonji, plein succès, cher ami. Awa, lobby rentrée parlementaire. Tokozonga, qui sont pour, qui sont contre. Gouvernement, ceux qui va ebimi, va présenter un bon programme, tu investir yango. Et puis, tu vas dire Hollandais. Biso, tu as la législature, moko, il y a Kitoko qui a marqué l'histoire. Parce que des années, depuis, même Souki, il y a ministre Boy, Souki, Ekoyate. Biso, tu ici, pas seulement notre bureau Mobimba, mais tu ici, le gouvernement Mobimba. Et ça, les matés. Et je suis fier, vous devez être fiers de députés. Ma collègue Nanga tout. C'est tout bino battu à 251. Il y a 251. Pétitionnaire, je plaiderai, je vous défendrai, chers collègues. Les gens qui ont bravé, qui ont pris le risque, il y a côté la nègre bazaji koloba. L'FCC, c'est une machine. Wana ba vandi ba kangeli ba député. Allez. Sina ramba zo benga bango. C'est comme ça, c'est comment là-bas. Est-ce que tout va bien?
Excellence, je vous dis, nous sommes là 281 députés. Ils ne sont pas. Janine Mabunda sort 200 et 312. Bango Alekiwa Anabazaki sont 50. Non, Toza Boye. Le FCC c'est une machine, Toza 315 députés. Tokota la soki Félix a collé là-bas. Bakenda Bazwa Bambongo. Ok, si tel est le cas, allez, bon, ce qui $5,000 na chaque député. Alors que balala kana local wana 120. Bango bazolo banaye baza 300 soki 300 soki 281. Misusu. Elelo batukaka ya banyongo ndengwa. Jantini ngobila lobi banyongo eleki bati lukwebo. Auti pe na FCC. Mutakobo ya zate ba fondateur ya FCC bango wana babati. Auti pe kun. Alobi te. Tala eloko na ye kokuta awa. Batu mobimba bosi bomona parti. Même pas parcelle moko. Oh, tosomi parcelle moko na chofa. Oh, les assièges à perdre. Bavanda kaka na nkona badako abatu bafuta kate. Comme conséquence, na tuna kibino talanda kwa tata o na mbujimai. Ndenge basi ba déclasser yang. Cet papa là est déjà décédé. Bana na ye. Ba perdre na ba kidianfuka o bafuta kate. Ba kidianfuka o bafuta kate. Tangu bokoyoka tobwaki bango banzungu na basani. Boyebi pona nini dossier ya Jekamine na SNCC ezaki bloqué ba notifié. C'est parce que bakendaka ndengwa. Ba vandi biloko nyonso ya SNCC. Ba teka bakabola ba mapango. Vous allez retourner, messieurs. Crispin Bundu, ancien gouverneur désormais de la province de Mongala. La Cour a confirmé la décision à déchéance à la tête de la province. Bazaji kwa kize mes gestion. Yango na zolo banabino soki ba pesho ba responsabilité yama ndenge nini ya ko gérer. Eza soni yo tata mobimba même pour la famille ya ke obimake oyibaki mbongo parce que c'est ça le détournement. Oyibaki mbongo, ozwaki mbongo ya batu ainsi de suite, ya l'état eza malamu te. Faut kobima tête haute. Obimi otikali. C'est là que Hermoko nazo sepelana matata. Bien qu'il y a le rapport ya IGF, matata lobby na lingi correspondre na ba responsabilité nanga. Jusque là matata vous dit na tikali kozwata $1 te. Tango ba éviter ye to kanisa ki keza dossier ya IGF. Mais to vérifier les architectes na ye. Mais si ko démarche architecte na ye et bimi lokola une manipulation. Que bazangi raison na OIGF azaki koloba ale to bimisele dossier mususu. Et c'est une pratique que nous sommes contre. Parce que ceux qui botali le dossier à Moïse Katumbi, tango bazangi place à kozwa, bakeko luka makamu yanda ko ya stupis. Oh, les lois Kangami. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que ces mêmes pratiques-là reviennent. Si Matata a détourné, selon ce que l'IGF nous a dit, il doit répondre de ses actes par rapport à ça. Mais oh, les architectes, oh, azwaki nganda, mais pour nini yo zelaki kaka la nyonso tu wana, ozeli, IGF a fait sa rapport, yo ya kobimake. T'es papa, tika makamu na yo wana. Parce que tango bino bozalaki, na ye Matata, tango zaki kosala soki bandako, bozalaki ensemble, te? Bozalaki ensemble, o tika ko distraire biso. Et moi, je découragerai une démarche qui tend à créer une diversion. Peut-être qu'on dit maté. Si Matata a détourné, procès que ça, les manengue zo salema ya EPST one. Total, allez, babengi prévenir Matata, oui. Ozo reconnaître boenabo, batunyo so bazotala. On instruit à charge et à décharge. Ce qui a yibaki, et comment on a nake yango. Ce qui a yibaki te, et comment on a nake yango. Donc c'est clair, surtout que le procès comme en direct, il y a RTNT. Batunyo so bakotal. C'est aussi pédagogique. C'est pour ça aussi que je félicite l'IGF. Tant qu'on va communiquer, c'est aussi pédagogique. Il y a Kibami Bibatika. Mais ma tata vous dit, je n'ai jamais pris un seul $. Tant qu'on a zaki na BCO, tant qu'on ministre de la Finance, ma tata dit ça. Mais il est là, que la justice. Makamuna un architecte na ebiso to zakunate. Hein papa, wana makamuna bino. Il ne fallait pas profiter en ce moment pour que Bima soki ndengeni. Parce que Zobi Malokola a une manipulation, balobina yoke, que ne ko funda matata, comme ça tu profites, hein? Chacun, UGF compte, bate ya EPST, bazo samba, tozo tal. Na simanango soki akobimisa nani, tozo zel.
Nemwana Nsemi Longia Congo alobi nini pona makambo ya gouvernement na lingi boyoka ye tozwi yango asolola kina bandeko na biso ya Top Congo. La sagesse Congo enseigne. Il s'agit de ndanga kamuloko. Cela veut dire qu'on récompense le bon travailleur et pas le fainéant. Voilà. Je suis moi-même Nsemi. Une des grandes personnalités qui travaille pour ce pays. Ouais. Moi, avec Étienne Tshisekedi, vous pouvez comparer ce que j'ai déjà fait pour ce pays. J'ai écrit 800 livres pour sauver ce pays. Y a-t-il un ministre qui a fait ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut prétendre avoir fait plus que moi? Quand il y avait les consultations, j'ai vu le président de la République, j'ai vu l'honorable Bahati, j'ai vu le Premier ministre et je lui ai déposé un cahier de charges qui travaillait dans le sens de la récompense comme il doit. Et maintenant j'apprends et d'ici peu le gouvernement va sortir. Je ne sais pas si le président Tshisekedi va respecter sa promesse ou pas. C'est ça ma question. Est-ce qu'il va respecter sa promesse qu'il m'a faite quand j'étais chez lui? Parce que quand on est un homme d'État, on doit pouvoir respecter sa parole donnée. Il m'a donné une parole et moi je lui ai fait confiance. M'a-t-il floué? Ce ne serait pas bon. Voilà. Longia Congo. Alobi balakati ngai. Nasi nasali belé. On récompense les travailleurs et non les fainéants. Wana sagesse Congo. Ngana zo côté la ka place. Tant on a insisté que va reconnaître surtout va pétitionnaire va reconnaître ceux qui ont travaillé. Oui, le gouvernement ne sera pas seulement, il y a des pétitionnaires. Il y a un quota que j'estime qu'il faut ça parce que Bangonde Bayebi, c'est quoi l'union sacrée? C'est quoi la vision du chef de l'État? Va croire avant que Batubandi. Dans le lobby, et ça, gouvernement, il y a des combattants. Batubayebi, les gens, oh, bah, copier ça d'abord, il y a chef de l'État Moussala Makazite. Au moins, ceux qui ont un batou, qui ne vous comprennent pas, bah, ça vision à yote, bah, copier ça Moussala, il faut l'en avoir aussi. Ça là, boy, ceux qui ont un tel, on récompense les travailleurs et non les fainéants. Ce n'est pas mon toit Vandi, la dernière minute à Yewan. Et puis, bah, toi, on a sauté, bande konangai. Soti to sali à récompenser ba fainéants, les opportunistes, les inconstants, peuple à côté la biso. C'est aussi l'avenir de la République. On a besoin que Mboka ezala sérieux. Oui, tout ça batu quand même baza sérieux, pas les opportunistes, les inconstants. Et puis bango ba yebi bien ko sala ba déclaration, a ko sala déclaration boya, sali déclaration boyo. J'ai toujours rappelé tous les combattants quand on nous arrêtait ici, comment on faisait? Christians qui sont en dolo aujourd'hui. Ils ont été arrêtés comment? Beaucoup de combattants. C'est pas facile. Nemo Nsemi à lobby. Na lingina suki sawa na pona lelo parce que talaka ka dimanche. Mais ce que je dis bandeko, tout ce que l'homme aura semé il est moissonneur. Ngai na koloba boy, la politique et la religion va prêcher le gomo. L'homme au centre, lingande konayo, sungande konayo, tango zana possibilité. Tika koloba ke wana musala nangate, wana l'état sala. Mais pour la famille na yo, wana zomona l'état te. Mwana oyo, nous l'avons trouvé. Sans espoir ya vie. Batuba koleka de part et d'autre. Nakacha foulou yena papa na ye. Là, je suis en train de chercher où loger. Papa wana pour que moi na zongate. Mais si ko calcul na zo sala, ce qui to longoli bango to ke ekologie bango.
bako vivre ndenge ni papa wana zo tambola lisusu te. Est-ce que je serais capable de prendre en charge? Déjà tozana bana ceux qui 13. Les enfants qui sont avec handicap qui dépendent totalement de nous. Et comme totalement wana ezaka mwana wana te. Donc ndenge bazana famille na yewa. Donc biso nde tozo tinda biloko akolia, tozo tangisa mwana soki abeliza biso 13. Ce qu'on a calculé, ce qui tobakisi, est-ce que c'est ce qui me passe en tête avant de décider. Mais cet enfant, bakanje suki, moi elamba lati, bomoni ndenge mwana wana a commis donc tout enfant, ceux qui a moninga mbalamo kwa ya minga papa. Et cet enfant-là, ndebana oh babenga kaba shege, les enfants de la rue, oh c'est comme si balaba les botaka. Tout enfant mérite. Ce n'est pas parce que moi na botama ipa mobola qui n'a pas droit à la vie. Mais ça n'a pas tout penza. Bango bazakuna azakuna te. Yango bavanda kaka kofingana. Papa, même oyo mutema na yo ko bouger te. Bakela yo ndenge nini. Ozana mondo te. Pasi ya mutu. Na mituna bomelaka makila batu boye sangana. Parce que na mona mutu amutema makasi neti yo te. Ezaka ndengwana ozolia Seigneur okangi pe misu batondi selo biloko akolia na meso kanyi misu Seigneur merci pour ce repas tala fongola misu fongola aso yokata yo wana koti na chambre ali obandi pe ko yemba tala kata ko sambe yo sambe la kata ko sambe la ce n'est pas kozala kaka ndengwana ce sont les actes que nous posons envers les autres. Bako yeba que boza ba disciple nanga. Oh. Yewana pasteur, yewana. Alléluia. Comme mungongwe comme. Yeson kolo. Tamsus. Kata na yo, kata. Ozana place wana te, oza mutema mabe kende ko vanda kuna. Tika ko lekisata. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses, en sera dans des grandes. La politique n'a pas de sens. La religion n'a pas de sens si nous n'avons pas d'amour pour les autres. Ozo vivre na richesse mo kwa makasi, jamais kanga mutema. Bomengo nyoso to wana ozana ngoko bimisa $1000 te osungi bato. Mieux vaut kende ko bina, allez ba champagne na ba boîte de nuit, okwe ici, olobi ya. 5000 le koufa qui joue Rwanda. Taba msusu. Et lundi à vie, tous ces enfants-là, on considérait que le kola mwana na yo le kola. Nous sotokotika na mokili. 2 mètres. Plus de 143, 9, 98, 311, 332. N'appelle ça kibino numéro moko. Il y a que ceux qui bozui bisoté parce que ces numéros-là, et c'est tout le monde qui appelle. C'est tout le monde qui appelle. Et ba doléance nyonso tozo jirango wana mais on a zopé ces numéros ya doléance té ya doléance té ceux qui osana problème mususu ya ozo estimer que c'est urgent au bengi muto et ceux qui ces numéros et tindelio ceux qui osengi kombo tinda kombo to tinda ba tindelio ndima c'est moi qui donne numéro est à plus 243 821 829 817, plus 243, 821, 829, 817. Et ça, numéro 1, au Kobenga, pour ce qui est plus important. Comment ça s'est passé? Ah, on a action à l'île.
Botani les sous-soudés. Et l'autre à dimanche. Aux anges sibino ko sambela. Voici pour Gendaki. Ok. Alors, on a un masque beauté. Avant que tout le 8 mars, alingina pesa mama lala moi liloba moke bazaka bandeko ya fondation Ismaël Frank Bukasa tosi tosala na bango encore inaction eza fondation nasepelaka nango parce que basalaka fantaisie te omoni eza na bato moko balingaka kosala mwa publicité indirectement asali tout azwi kaka $100 asombisaki mibale ya loso asomi ka mwa bidon ya mafuta aye wana oyo toza fondation sikoyo oza fondation nani nini eza publicité ozoluka ndeke olebo ya kofuta biso mbongo tosalela bino publicité ozokotela na nzela wana yokanisi biso tolobaka que c'est le cœur qui donne et non la main. Mutema nde mpepesaka na boko te. Soki alingi apesa na mutema okomona ke oyo eza nini pesa mutema. Mais soki kaka eza loboko bango moto ya liboso te tosangisa kaka 2000 francs. Oui, mais soki moto aza nango te aza nango te. Soki oza nango tika kosala semblant sunga bandeko na yo. Oyebi ke elengi ya mokili eza ntango oza na bato. Ote. Eza na kaka moto aza ye moko alingai kutu alata bilamba te ekwekabatambola kaka moto oka botaba tozolata bilamba parceke bato misusu basali tozokana malamu eske eza motu asala lisumu na libumu ya mama na ye mpo ke yabima personne avec handicap nzambe asalaka makambo na ye ndenge alingi asali bato ya mbongo asali babola eza koloba teke parceke yo ozwi mbongo yo nde mosantu oyo mobola aza moto ya masumu eza ndenge wana te ozokanga malamu nzambe asalaka bato ya minene asalaka bato ya mike eske bao baza nzoto minene baliaka koleka bato ya mike soki otie mokapara okona moto nzoto mike wana azokonke koleka moto ya mike oyokani malamu nzambe akela bato ya milai na bato ya mikuse akeli ya pembe akeli ya mwindu po ete akeli mutu ya mayele makasi na mutu mpe ya mayele moke eza boye te nzambe asalaka ndenge wana eza na mutu moko abotama na ye mia soki tozwi batémoignage awa kake nazaka na nga kotambola ntango kaka nakomi na age boye nabeli na bukali eske eza mpona masumu na ye nde mutu ebelisi ye me na kati wana okomona biso na culture africaine toza bato ya ke ndeko omoni oboti mwana handicapé okangeli na ndako ekomi yake kufa lelo lobi mosika ekomi lokola charge moko boye alors que ezala mwana avec handicap ezala mwana valide bato nyonso oyo bozomona bazotambola libimba baza bapersone avec handicap en téléchargement akobima a moto pa lokolo ekatani akomi personne avec handicap nazosuka wana mpona pesa mama alala tosengaki mpe bamama na biso ya mibange baya awa bazali awa nga moko mobange 77 ans lelo na bokisi mama 69 ans ozaleki na nga nalobaka na bato bayeba eloko moko soki omoni mobange
koseka ye te mubange wana azalaki jeune lokola yo akomi na age wana parce que nzambe alingaki ke akoma na age wana. Ok, nazopesa mama lala mwa liloba epi na place mo moko nayebisa bino pourkui tosangani lelo bongo tosala ndenge wana topanzana eza boye te. Merci beaucoup, ta maman Mbote. Merci beaucoup. Biso Toza Fondation Ismaël Franck Lukasa. Et bien, na mona bango déjà na liberté une fois. Toye lisusu liboso na bino, totalaki eza moins de la femme. Toye koleka inaperçu que po biso pe toza ba maman na kati ya fondation. To plaidaki na compte ya ba maman na biso o bazo vivre avec handicap. To kanisa bango de fils que na eloko moko oyo ekosala que to pe ça peut sourire et pas ya ba maman. Pensant qu'il consomme le fils que moi quelques machines, quelques bongisa moi enveloppe pour na ba maman baté kaka. Moni lelo toko pesa yo biloko akolia. Kolia mwe kosila. Maintenant ozui moi machine obandotonga obandotwa mbongo ozasu na nzala te. Président Temaza Kamutema Munene alingaka mingi alingaka te komona ndeko na ye kosouffrir apensaki aderaki mbala moko na ide wana ya kosala geste moko epai na bino yango présence na biso kati ya esika oyo. Merci beaucoup. bayebisi bino ke fondation eye na machine ya kokoka bino kopekisa bino nyonso bakokanga yo yo moko mtolobi parceke bayebisi bino ke fondation eza na mbongo ya kopesa bato nyonso awa bakende koteka nalobi boye Mote na biso. Action organisée et pour senga que tokoka pour sala kanenge to sala. Est-ce que baliaka communion pour na koton? Ezaka pour na komoko. Geste toujours sala ezalo ko la sainte sainte. Tokani malam. Est-ce que nous avons aussi là? Les quelques machines que nous avons. Donc, vous voyez, il y a coupé ça par groupe et non par individu. Totalité, ma maman ou bazalaka koto, ceux qui manquent au pisse, ceux qui m'y balent au salini. Donc, madame. Moi, l'écouta, nous n'avons pas dit que peut-être. Peut-être. Oui, à ça, mais la carte a raté. Non, non, l'autre a raté. L'autre a dit que moi, je raté avant de voler là.
Ozili puta ochena lipoka. Ozili puta ochena lipoka po bamona bato nyonso basi bazuma puta. Becha maputa na mapeka batala bato basi bazui. Batu basili. Untuk sandini puta. Untuk murangona namuna. Untuk sandini puta. Kabina nyonso kwete. Voilà. Wana bokomi komelation ipase mosusu etikali. Bato akote mosusu. Voilà. Eza malamu. Nani avandaka na lukunga te awa? Nani avandaka na lukunga te? Ina nyonso bovandaka na lukunga. Nani avanda kana lukunga te? Ha? Wote nimete nani mzuzu? Nimete. Ha? Nimete.
Kalamu. Ok, finalement c'est aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà la deuxième étape de Côte-Cibourg. Ils ont l'association où ils ont identifié. Ils ont au nombre de 8. Ok? Donc pour procéder dans l'association, on a fait ça par machine. Ok? Et je sais qu'il y aura une fille. Bato akalembelembe. Ok, Nebula. Alembe. Pesa sourire, pesa sourire. Vamos kuna pesa sourire. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner soin à sa base. Idéologie eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire. Asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire. Ntango etu papa na biso makambo ya salata nzambe apambola ye naza ebele te oyo bakoki kosala eloko ya boye na ye premièrement nazwi liputa na nga mponga na kolata vraiment nasepeli mingi nzambe azwa lokumu abakisela ye ya ebele akende liboso mama esengo na ezali tolalaki talani papa naza nasanga makasi mpo ndeko elezar atikaka biso te tala touti mosika abengi biso toye lisusu awa tosepeli mingi nazangaki elamba nazwi elamba ya kolata esengo nanga nango makasi pendane naza boye bon eza surpris nazalaki na kati ya paroisse nayoki babenginga bapapia te yata papie leger aza mpona kosa na bino bamama bandikape nde yango wana nayaki ntango na ye nazwi elamba nanga nazinga bamashine nanga na mosala onga nasalaki lo nzambe apambola ye ya mingi mpenza koleka mpo nanga kutu na wasepela azala ta ministre affaire sociale mpo na biso bandikape bamashine yango oyo bilamba mpe yango wana nasepeli mpa makasi nzambe abakisa ebele na mwana kala lupango ndependeze nzambe alabakisa ebele tozi bamashine tokomozonga na biso eza lokumu te papa nazoloba mpona papa na biso honorable député Tambwe Eliezer na maso oyo azosala mpona bavulnérable nzambe apambola ye akanisi biso na mois de la femme mwa oyo mokili epesi biso lokumu papa na biso mpe akanisi biso na liputa akanisi biso na mashini po te toza bacoutilière tosalaka misala yango papa akanisi biso na maputa kaka te na biloko mashini wana so natongi elamba nazwi mbongo ndako mbesa nini eleze umela eoyaye etumbana leze wopika pende bamokuna mpe sourire basepela baumela na mokili bosolo nde moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tambwe les salons de la presse congolaise. nalobi boye eza mpona bokende kotyana nzungu te eza mpona bodebrouye nango mosali tokoya koverifie moko ya bakalite na yo yango okoya kolatisa mabe elamba mwana mokolo lopango honorable Eliezer Tambwe les salons de la presse congolaise.
alakaki différence ndakisa honorable Eliezer Ntambwe apesi yo lisusu sourire toponaki yo totindaki yo lelo bilembo yango ekomi komonana 207 ebale mozindo honorable Ntambwe liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi ye ebale mozindo honorable Ntambwe liboso peuple na ye na nsima bino bokoleka wapi ye alobaka salaka soki palaki papa bonkera bato abokisaka maboko pepe honorable Ntambwe liboso Maman il va te connaître. La coordination des groupes au salarié kasi kongo ya sure ata na pesa sourire dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Ntambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie de Merci. Eza boyende to salaka. To salaka concurrence na boyende. Malobate. Tala ndenge batu basalaka. Eliezer aza député. Tala makambo salaka. Ngai tala o nga na salaka elekiye. To comparaka boyende. Ato komi ko comparer yake. Oh, kataka mandefu na tondeuse. Bande kona. C'est quoi cette histoire là? Oh, na lobaki eza o wana te. Bolo kaka, bolinga conseil. Allez, bon dimanche à tous. Merci. Tout le monde, encore lobby.